MJTV Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata Vraiment bon s'abonner Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata MJTV Sambara Golima Zapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse Wapi. Abonnez-vous. Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre mission Haute en couleur qui est toujours présentée par moi, Janiti Manga, votre humble serviteur Benganga Papa Nadar Vitimanga. Et ça appelle le côté Nengeloba, Papa Chéri Benada Moto Pamba. Merci Nabino Nyonso Bopé Saramiso confiance, Yakolanda Biso toujours dans votre chaîne MJ Télévision. Je ne pourrais pas commencer cette mission comme ça, sans pourtant saluer ou soit remercier tout d'abord notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Apessimana Yozokotala Makasi, Apessibiso souffle de vie, Abateli Bamabota, merci Mengenaye, et puis je dirais merci comme ça à la première de tout, le première dame, Maman Mami Wanza, la patronne de notre chaîne, donc Maman Morobien, et avec l'association Le Femmes du Caire, Nakatia. Orléans, je dirais merci comme ça à Papa Misha Montemaya, Maman Mami Wanza, je salue comme ça l'assistance, il y a Sylvie Bati et pourquoi pas derrière sur vos caméras. Je vois Olivier Loango, Papa na Jérémy, merci Nabino Nyonso Bolanda Kabiso et ma bon séjour là où tu es, la Turquie. Là je vois Roni Bessial, notre rappeur, Nakatia François Nawakanga France Mobimba. Et pourquoi pas, il y a saluer sous notre frère, Malobie Panayende Tomo Nzambe, parce que tant que vous avez cantique, vous avez directement la présence de Nzambe. Là je vois notre frère Kevin Bravo Wanza, donc depuis François, aujourd'hui Dani Timanga ne peut pas être seul dans ces beaux plateaux. Trouver ta maman solo, il y a musique, Dani Timanga. J'ai reçu pour vous un grand comédien, Oyo. Tozana na plateau, trouver ta maman solo, théâtre, trouver ta paix, ma solo beaucoup plus, il y a musique, il y a monde de monter aux ala. Et loko, on a vu ça, Tozali Nango. Avant de faire entrer mon invité, tout balancer dans le pub, il y a abonnement, il y a chaîne, et ça a moi bien abattu au Bisso, et puis on doit retourner dans cette plateau pour te inviter dans la play. MJTV, vitesse Wapi, abonnez-vous. Merci comme ça, le retour est déjà sur ce beau plateau de haute en couleur. Merci à la patronne de cet espace, Bisiko Bomoni Daniti Mangazali Zaka Kapela, Babi Plaso, Mona Poto Soko Ye, ou vivre bien, ou à l'aise, ou la Masanga Malili, et puis on va dans Maman Kimia sans dérangement. L'espace Empire Mosobo, il y a Maman Nabiso, Maman Solange, avec le gérant Jacques. Donc, Bangonde Moutou Bayambara Biso toujours à Oua, au mon cadre, il y a Kimia, il y a bien, il y a propre comme ça. Oui, Kokana yo mwana poto et ko ça la Biso je suis bien. Voilà mon invité déjà là sur ce beau plateau à qui je dis bonjour star. Bonjour Ndeko. Bonne santé. Nous sommes à battre Nangolo. Je crois Bandeko Bakolanda yo c'est pour la première fois bamona on a Katia chaîne na Biso. Bakoko ye bakombo na yo et puis obetela bangoka parcours na yo muke ya art pour tokota na mama likamuna Biso. Merci beaucoup. Et moi je suis l'artiste Nixon Mampouya. Naza adorateur et Naza cinéaste dans le groupe Wenge de Gabana.
et pas président de Gabana na PC Mbote Sika Zali et Sika on a bandi carrière là depuis nazaki no étudiant na IEC voilà na bandi carrière na Wenge de Gabana si le nazaka na Wenge de Gabana voilà et là toi artiste mon fidèle on a mon atta groupe monsieur théâtre na répété na Wenge nazaka na Wenge voilà mais si ko yo mutozaki no na IEC olobi voilà oleki no na IEC bon et là on ne pende joyeux na théâtre donc et là on est ça là que pour oya na okota na makambo ngo ya art bon ngai depuis nazana na IEC ba collègue o ba yebi Nixon Mampuya ba yebi ke ba ngolo na kati auditoire no benga star na balada ko yemba na IEC malgré à l'époque na banosa sa musique profane na ba IEC ko yemba et après Seigneur asali ngolu to comment so yemba na kati église tout comme ça avant ça théâtre na ça déjà artiste depuis art eza le quoi le monde nzambe appelle ça malgré nazaki na IEC na tangi na sali on ko sala étant que gestionnaire mais Seigneur a benga ngasko ta que artiste voilà tu vois to zaki wana pour notanga de la côté la art tilo la art voilà tilo zana art bien parler l'artiste mais aujourd'hui to beta pe non ma solo ngo non ya théâtre parce que to ko taper moi mon musique et puis na kati émission to ko aborder pe makambu ya manike parce que awa to zwango nyonso to beta non lisolo ya théâtre to ko mona baninga ebele ba ko sala ba nzonzingi parce que nzonzingi la lelo na monde ngo pe ya YouTube on dirait kaka et pas ya Belleville na Sila Bissalo voilà Nadina bon voilà aujourd'hui est-ce que Bino envisage à péter qu'on jouer supposons na Sila Bissalo tona Belleville tona Dina bon so la bi que na envisage à jouer là bon c'est que na kosi parce que yo bika Wenge de Gabana non na bi Wenge de Gabana par rapport ya art na kenda groupe mususu te pour s'inscrire pour que nos artistes na bango voilà na répéter na bango voilà dans la 6e classe na ye Wenge de Gabana tilo na Wenge de Gabana mais ko jouer na Sila na Belleville na Dina non so na bi que ezama be pour nga c'est que na kosi voilà parce que baza la sœur oyo biso moi personnellement na tala bango avant na théâtre donc c'est normal pour que na partager peu connaissance mon expérience mon ensemble là bango c'est normal tant on a théâtre na kuta ki bango voilà alors joueur mo bwe abali balé ebisier faut mettre une équipe nationale na ba joueur bwe est-ce que tu na linga ngote c'est ka yebi métier au salati c'est ka linga peu métier n'était OK moi personnellement le quoi na yebi musa na sala pe na linga musa na sala le loso qui occasion et pesa na journée Belleville na Sila na Dina non na ko lutter la ngote ko sepela la ngote parce que na kuta ki bango la musala voilà ba pesa ki biso pe ba goût pour ça la musala c'est un peu ça le losi la Bissalo to betano li solo trophée des trophées mwana mboka ou peut-être baninga na epé mususu bazwaki yango te tomoni bandeko ebele bacook parce que pa ya si la Bissalo eza bacook bafanatique na ye et pas ya Belleville eza famille libota yango tomona que bandeko mususu bakomi bwakela lokola trophée ya Sila moi ba jeton keza congolais loba non congolais vivre bongo congolais vivre soki intérêt na eza pa na yo mabe na yo comme ça malamu on est congolais to bota mabongo moi soki intérêt na ngeza pa na yo na lo malamu na mais pour la trophée pardon il y a sœur na biso Sila c'est à féliciter de quoi prouver biso ça musa malamu apesa trophée so ngala mona mabe point mais ba Belleville pe ba sali musala oui ba Dina pe ba sali musala oui c'est quoi yemo kolo mokili a créé biso na étoile moroté na ba chance moroté et arrive à la famille to bote ngala papa maman moko so comment ngana comme riche yo za pauvre moza mona maman biso to bote na papa moko maman moko mais ngana riche yo pauvre ça la mandel c'est que c'est normal ce qui est le oyo trophée et que pas sert na biso Sila biso faut te sepela pourquoi parce que ça trophée à banane il y a artiste comédien
Mais là tu pas musicien Zelato c'est payé la mais quelque part bandeko mususu déjà bon mon ango qui non ils ont mususu tricage ya solo là na problème kendi na ba sens mo ya bongo ya on a vu ça à congolais mambo libanda mboka ba sala ngote ezaka na Congo Congo ya na manière nango ya pela ndenge nango nzamba sala bango ce qui intérêt n'engage pas na yo ndoza malamu. Or dans la vie tout le caractère comme ça haine ils aura place à intellectualisme. Na rose na intellectuel voilà na mono lati polo ya pembe et ça na banzila noir na linga yote mais là aussi battre olata pour la pembe eloko ezanga na mboka na biso détaillé eloko ezanga na mboka na biso ngwana toyoka na raté to na linga rote to mombosa esepesa ngati mais oleki awa peut-être olati chemise na chemise noire mais ça va te battre ninga on est Nixon là si pas battre non Nixon la chemise ya noir aleki awa eloko ezanga na Congo ya ngwana ah oleka malgré nos oui na bika alati chemise à noir malgré la haine na biso voilà mais nous sommes des intellectuels il y a d'autres personnes au hasard intellectuels plus âgés plus intelligents que moi ayebi que oui c'est normal trophée et personne pas de konabiso moi étant que artiste comédien il faut na bête la ngani maboko na place na cha haine lelo na mboka na biso haine ezo place ya intellectualisme au moins que mutu mo boye azama yele voilà mais le quoi lingane mutu wana te aluki aya na lieu public ala sa batu ke mutu wana za mabe mutu wana faux mutu wana sa boye mais ezaka haine. Or il y a d'autres personnes dans la biso que ce soit dans la télé dans internet bah ça fait plus intelligent que nous voilà amona eloko mutu alobi ezaka boye te mais ngai le quoi na lingaka yo te na la sa batu ke no vani bobana pour la noir imagine era congolais s'il a mérité trophée naie parce que bateau a payé yango na ba critère na ba qualité ba moni que yende fa sani azo yango nous étant que ba comédien to sani to beta kama boko parce que trophée a payé pas joueur te voilà ba personne pas artiste comédienne si là la payé mbote c'est manga et arrivé là bino pe na kati groupe na bino bo apporter choix na mutu moko boye to artiste moko oyo aza pe renommé aza na kombo lokola bandeko na biso to tanga wa ke boye bisi pe gabana to za mposa o inviter les biso mutu boye film o penda to za mposa to jouer nde na ye na kati bon biso ce qu'on a wone de gabana premier ça que ye moko autorité morale azaka na vision moko boye ya théâtre azaka na vision moko ya théâtre ce qui aye nango apesi vision na eza différent na ba vision ba tunyos ba film la biso na wenge de gabana to sala ngo par rapport idée ko pesama to bani ko décortiquer ngo acteur na actrice moko na moko eza ba ndeko to benga laisse ba Raïs Lubula Ibula Lubula la pese mbote a intervenir a joué la film ya wenge de gabana moya je crois elle bosso Raïs a joué ba maman la biso Bianca ba joué bato belé mais bato ngo tanga ba kombo on dirait ba kombo ngo pela bana poto ba maîtriser ngo non on dirait non ba bimana et pas na bango te ba bimana bango bazé belé ba jouer na wenge de gabana ba président Ada Ilunga ba jouer wenge de gabana ba Ada est la poto ba bi Ada te ba yebi kasi eza par rapport à ni biso sala musala na biso na ndenge na biso to sala musala na biso na défi ya Congo te na défi ya libanda ya cinéma ya libanda soki esengi personnage ya yo tobenga voilà loko esengi personnage ya Raïs ya Ada ya ba mère na biso Bianca tobenga bango voilà bobenga bango ça fait du bien fidèle ami internaute yo outi kokota sikoyo partagez le vidéo et likez le vidéo ça nous fera énormément du bien to yana nous sur point oyo parce que to komona makambo ngo pondire yindi déjà na terrain to mona ibande ko la bino misusu ba comédien par rapport à événement moko oeza historique na kati ya mboka na biso il y a le 24 juin l'artiste Ferregola Jésus de Nuance va se produire na stade de Martyr tout le monde peut bande ko belé ba artiste lokola ba Matasiala ba Mabidi ba bande ko ngai oyo
à Jorape pa Sobe les noms dans Mukwata tout le monde est bango ko sala ba vidéo ko bina nzembo ya faire pour na ko attirer impression ya batu pour na événement to concert wana mais peut-être cela laisse aussi d'autres artistes pourquoi peut-être ndete loko wana na habité so pays aux eu déjà chance ya ko sala déjà loko wana pour na l'artiste faire école. Bon, moi personnellement, dans ça, oui, dans ça, au lobby, dans ça, il y a ma bête. Déjà dans ça, il y a ma bête. On est là, on est là, jamais. Déjà là, on est là, on expliquez. On est musulman, so bengissé na réveil. Moi je suis chrétien. Tu vas faire des musulmans. Tu vas faire un musulman. Par rapport à Nengue Congo, tu l'as déjà biso. Voilà. Nengue Congo, c'est la biso. C'est normal faire. Grand frère, on appelle Sembo Teskazali. Ayaki na Betel. Ayembi. C'est normalement faire. Ayé na Betel. Asani. Parce que. Azamo Lanzam. Congo est la biso. Vous voyez que ceci pasteur Moïse Mbia c'est la faire promotion à stade ça ngoti. Oh pour nini Azamo Lanzam. Ne Congo est la biso. Na ye akoko lo bapeka to faire rigola bonne chance étant un homme de Dieu, je te soutiens Babylone. OK. Moi personnellement nous soutenir faire tant que Congolais et tant que grand frère. Et non pour le concert mais pour la vie na mobimba. Nous sommes ça na vie et ça caméra. Na kolingate ivoirien, nigérien, sénégalais moi ça la plus que congolais que moi je suis congolais. C'est yo lobi au sala ngote pour ami. Non sala ngote parce que naza convaincu au sala ngote de 1 et de 2. Oh, moi je suis chrétien, moi je suis un adorateur. Ils ont permettre ngate na lingi na ngandete. Olingi na hote. Ma kota la boye fali poupa so natani na batamo boye. Na mon on est là au monde qu'on va payer pour na fali. Les mal à l'aise c'est quoi? Dans la porte sur le temps qui va congolais. Et tout sur le monde gars tout sur la paix. Merci. Na porte c'est tout ça c'est la question. Tout ça la bino tout na la question té. Mais tout sur le temps qui va congolais. Qu'est-ce que tout sur tout ça va congolais. Est-ce que pour tout le monde stade. Il y a un stade il y a grand frère. Pour fali pas bêta qui? Il y a grand frère. Il y a stade il y a grand frère il y a papa Hervé. Kasi fali pas grand frère. Oui, grand frère. Ntimba. Ntimba. Et puis tout là comme on est là il y a sous. Kasi papa Hervé Golet. Dans un congolais. Dans un grand frère. Fali pas Timba. Toi sur le terre qui va congolais. Aux assir. Aux vraiment assir. Concert il y a grand frère Hervé. Et ça qui proclamer la calendrier. Oui parce que tout le monde que frère Gola saliba pour de presse, ça saliba marambo belé. Moi, selon moi, ils ont s'engagé quand même. Étant que Congolais, non chrétien, ou païen, étant que Congolais. Parce que nous sommes pas chrétiens, nous sommes païens, nous sommes électeurs, carte d'électeur, nous sommes Congolais. Étant que Congolais, grand frère Nabiso, dans le calendrier, moi je ne suis pas convaincu que Zaki proclamait que en Eboye, dans Betaboye, dans Salaboye, dans Saboye, en Eboye. Parce que bazada ba terminer na mboka na biso to ko boye été artiste makasi ayembaka bien ana ba œuvre bien na Congo to ko boye été so batangi 10 to 5 c'est rare ba sauter voilà mais moi dans un convaincu de la rumba oui montazongisa oui rumba na oui oui mais dans un convaincu na calendrier na ye abongisa ki ça concert mo boye la date le 24 mois. Le 24 juin, au moment où Égypte et Zoapétan, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Est-ce qu'on a mis 6 mois de préparation. Banda, oui, tout ça va Congolais va coûter quelque part. Congolais parce que quand hôpital, ou bien quand Congolais. On a réussi tout là, tiens, on a pour n'engue fali pas là. Et ça, Congo va ande va menacer biso nga hôpital. Artiste, ça. Tout ça lango. Et t'es pas Congolais. Yo mo po yebi. Bandeko nyonso babeta concert après concert à Fali. Babeta pour nous prouver Fali. Oh, lobano. Tozala na mboka oyo.
concert c'est que fallait payer la bêta concert one ils a pour approuver via Wenge. Oui. Donc c'est que nous sort et comme ça qu'on prouver parce que mon tout soit le bien bêta concert alinga prouver fallait. OK. On soit prouver fallait ça pour rejoindre tinen. Non, accepter opinion na yo. Dans le bis qu'on il y a un certain année il y a un temps où il est cas. Voilà. Depuis ma grand frère ma bêta concert na bango Wenge papa na biso wera ba JB ba Kofi ba tout ba bêta na ba personnel ba pas sur question ba non bêta martyr on a un défi moko que premièrement faut à plein parce que martyr défi non faut étonnant premièrement faut à plein après te présenter batou œuvre na biso parce que nyonso bakena roka na martyr eza ko bato ba ba fête ba kina mabala na bato ba kina ba bar na bato so ba disque na bango nde ba yoka ba biloko wana voilà c'est que ça quoi révision o ba tang biso avant de passer na examen to ba interro tu es na ba révision on comprend ba tout ba stade ba yo ra biloko wana ba CD o ba na ba ndaku voilà to ba na wana flash na bango bakoyoka kaka biloko bayokaki wana bayoka yango soko kuna defezaka bato basala nini oprouve public congolais natonisaki voilà c'est vrai olobi ndeko na biso fali grand frère abetaki pas prouve bave na ye mpe moi personnellement selon nga namoniki abetaki pas prouve bave te mais abetaki siko mpo alakisaka biso mpe bagene nous sommes capables ya osala nini ya osala épreuve oyo mais ce que yo obike biso pe ba jeune si we comme na tour abande ko musu ba ko mobeta po aba prouver fa OK fali ndelera abetaki ezaki pona oyebisa ba vie ke biso pe to koko sala OK tant abike bande ko ba ki po prouver ndeko bango na plan nini oyebi ke fali voilà ndiro comment le bela héritier na betaki po approuver non nga approuver fali po pas soki na ebeka to sala ba bloko na respect na pour na ngaya ti nga na ça débat ya bande côté na ça analyse était que congolais voilà bino tu na ba question te mais le roi te mettre au solo là ouais là j'ai la question la Kofi Martin na nini après bango ça combien des années et tu as la Congo te azala na Congo mais voilà ba évoluer na nous na ba orchestre ba tout OK et tu vas là on pas voir ça combien des années a duré parce qu'il en était 2 ans 3 ans a duré faire le temps on va voir à dire parce que faire il a fallu bazar après fallu pas direct au moment que ils ont eu temps ça y a bêtis ça n'était pas 11 ans 12 ans non 17 ans fallu oui 2006 17 ans 2006 si l'autre là 2020 23 on dirait fallu au lobby bien non bien non ça analyse était que congolais la vérité on pas faire au lobby moi ça vidéo mais non, on a fait belle vidéo. Quand c'était côté Fali, on a fait vidéo Fali. Dans sa vidéo Fali. Dans sa vidéo, c'était dans sa vidéo où il raté. Il y a dans sa vidéo. Mais dans sa vidéo peut-être il y a fiston oui. Oh, oui. Il y a Mama Kalamba. Non, vous allez baba oh le dos ça te on est bazar mais pas pas. Non. Baba pas été un sentiment là. Ah, non ça la kuna. On a tous le tête que ba congolais. Là bien, c'est comme ça les amis pasteur na bango ba empater là. Moi soutenir bango ya ti non soutenir bango publiquement ti parce que on a une cachette yango na Congo to commence yango ba publication pe yé la basali yango mingi so la nona matanga au traiter nga mtamalam pour congolais les lois comme la poste ya publication so la nona matanga au moninga ke ah Nixon a malama ya ko landanga na matanga so na ya kité na so na ya kité au traiter nga mutuma mabe OK oh na cause na mawa plus que mutana matanga OK il y a d'autres personnes qui na matanga pour yo sommeler masanga to laisser to vivre après enterrement ou même quelque part OK mais ngam suna pasi ah ndeko kufeli ah mes condoléances même si on regretter muto yo perdre mais mutu muso aye asoni bilamba sika aye mais parce que biso a Congo pesa bongo il faut ka yo soutenir monde et le roi bandeko na biso nde ba pasteur ba tiaka culte dimanche soki batu baye bandimi baye nde a omona ke Nzambe penda sungi so bandimi baye te quand même
père. On se le dit. On a que Diego Kao. Avant les Kakuna, il y avait les gens à l'école Boussoulaye. Voilà. Tellement marqué l'histoire de te traiter à découvrir à Mouchi du frère Congo. C'est normal. Mais tout le monde peut marketing Yamabé. On a peut te changer à moi. Ok. Est-ce que les accords obligés yola nangana matanga ngala ke Melson Masanga nani oya kana matanga ya mutu na Congo awa a dépensé plus que mutu a koufeli ezana azati personne. On comprend quand je dis que dans un côté la tonité ngana pas seulement ya ba musicien té tout cela réalité ya mboka na biso c'est de toi de voir cette concert de Ferrego là quand tu regardes comme ça ou soit tu au la Ferrego là conseil nous regrouper c'est par rapport au stade au Orbita les 24. Je pense que grand frère a entouré na batu baza plus intelligent que moi, plus âgé que moi. Ba pèse que des conseil pardon. Mais il y a un vrai. Moi, nous sommes sûrs et certains que ils ont proclamé dans le calendrier. Ils ont trop pressé. Oui. Pour toi, il faut qu'il y ait un camp. Nandengo le bana minito le 24 ils ont trop pressé. Tous les Congolais, nous vivons vivre à Kinshasa. Tu vis Kinshasa des ans. Pour na yo la. Apousa ngoti date. Non, apousa ngo date na habité. Mais ngana habité. Ils ont trop calendrier été. Ils ont proclamé. Pourquoi je dis ça? Toyeba martyr ya de Kontimba Fali avant Wenge et Sangala. Toyeba qu'il faut être martyr. On comprend ce qu'on a ça. Après ça, il faut être martyr avant Wenge Sani et Sangala. Tant que nous avons vu ça, nous avons vu comment tu pas 5 bango à Djabi pardon. Mamadou so Mamadou Djabi. Tant que 5 bango. Biso Toyeba qu'il fallait bien faire être martyr. À 5 bandeko. Oui, bah tu vas kabona tamulai, bah congolais, bah sangani, et ça reste on a biso. Est-ce que tu as bâti programme? Il y a papa Hervé. Avant programme il y a Ndegontimba Fali. Attends avant te. Est-ce que tu as bâti yango la tanine? Tant fallait bâti martyr na ye. Après on est battu tout. Bah papa si biso papa waze quoi? Bandeko Fabregas. Bandeko héritier, bandeko bango tout. Ba yo pesa. Papa to ça ba kino to ko bosa na ngote. Ata pasteur congolais. Ayebi ke kino ça la manière nemo ça la makamu. To ba kino. Nyo so ça la maza pour défi ça ka moko. Ko ça plus que yé. To prouver que jeune mo ba sali ma mo boy. C'est que bisope to ça censé to ça censé. Maintenant le bango nous avons des artistes aussi qui il faut ça la plein. Na Congo baza 3 ce Ferrego là Fali a fait déjà le bref sauf faire Sali monto asuke etikala côté ba chrétien zaka pasteur Moïse Mbi siko le mal à no salinene faut bana pasteur Moïse pasteur Moïse a ça la épreuve na yé mais pasteur Moïse a c'était na biso ko ça la épreuve na yé que ce soit la martyr to esika nyonso na lieu public. Au départ, ils ont évangélisé dans comment Yanzambe. Ok. C'est la comment ça maintenant on a tout kindi. Ce qui te sont dans Congolais à vivre. Tous on est Congolais à vivre. Parce que Moïse a bêta Char. Char club Fali pas bêta ango. Tant que la troisième. Ok. Tangela nga troisième personne. Toke yomuto loba. Azate hein. Toke nanu yomuto loba. Azate. Yomuto loba. Parce que tout ça prouve que c'est un serviteur de Dieu. Tant on ça la épreuve na yé, na Fali, nanga, na yo, na papa Hervé, na papa héritier, na tout. Ce que toi ba chrétien, tokende. Oui, tokende parce que et le maman nen, ya kolo mukini. Tokende. OK. Mais ce qui bande comme musu ba sala yango. Et aux ana bande ko mususu ba osani bako yate yango na biso ke bande ko nyonso basali pona ko prouver obi na omona awa bande ko bolanda biso pona respect na bango pe lisusu ozolo ba ke yo étant que chrétien
parce que au martelé du Kambouaki christianisme on a chrétien mais tout le monde est featuring mon beau père notamment ils a annoncé il y a pasteur Moïse avec Fali Poupa mais surtout tout comme on a une option on dirait la dynastie pasteur Moïse Mbi et pas Congo Zambo to sur la tête de ma Congolais là c'est sur la Congolais faut na mboko ya sabso ke bila kufa rima we même ko bila kufa ye bengot rima we ma poisson d'avril rimo o bengo poisson d'avril o bengo kufa te kasi poisson d'avril mboka za mboka ya rimer yana ba artiste belé na mboko ba proclamer bon akufi abeli asali boy ba relater bazana bango kimi Congo za mboka rimer kolanda ka biloko wana te ndiko na Congo za mboka rimer Congo ba ko benga mer na biloko to kutene kulo sabu na réalité za ngoti voilà to ya ce qu'on a fait oyo maman na likambo yango pe muto chitele na émission parce que to 8 ans pe sur là déjà pour les appels important to ko s'appelle pour les appels important Maniké de John son affaire avec Cindy Lecoeur étant que aux Congolais na ndengo moni arrestation ya Maniké et Salami et puis Maniké qui se retrouvé na prison en ce moment tabassé na balulenge wana qu'est-ce que tu peux dire na Cindy et puis na Maniké soka zuita ya mukolo robima prison so alandi ate mishopo azwa peta ya oyoka conseil ko ute pana donc o solo na Cindy so na Maniké ya liboso na bana Maniké parce que ça azana sika passe courage nous avons ça la grâce to route no libanda nous avons pas ça la grâce na bato ba finga abat Seigneur béni la to di manière d'une autre atindo finga na oba beta oba kanga yo anza mangolo to vivre na grâce na muta fingi na ngala na muta fingi to ka bato masumu to vivre na grâce c'est que nzamba est capable de faire la paix Maniké grâce sikaza parce que to vivre na grâce na Maniké nanga na yo na ba pasteur na ba tout ba na Congo to bato masumu au juger Cindy mbe na ba na Maniké est-ce que azali courage nzamba osala osani oko bima conseil na Maniké c'est bien yo osala analyse mais ya ko finga eza mabe na ko betele maboko te soko fingi mutu eza mabe parce que net nga boto yo o se batela finga ba boti na yo to finga o ba finga eza mabe injure ya na mabe voilà parce que c'est une infraction c'est que ça mabe mais na dossier oyo moi personnellement dans un monde yango s'il faut te condamner nga ce que ça nga fona condamner na opesa tort na ndeko na biso ya Christine qui sinzoka parce que tout le monde est mwana na ya simbi mwana ya Maniké simbi mbeli ko ke oluka ça na ba famille nyonso po na écran to bolata po na écran na ba famille na ba palais to bunda ko ya na leki ba potani pe ba bundi pourquoi to biso en public moi akenda ki wana watu te moi sina bango ba boy kutu Maniké ba pekisa Maniké na yekisi na lobi fo na bi ndeko na biso grand sœur Chris mabe pourquoi eloko o honorable akangisi honorable Sindeki akangisi ndeko na biso de John Maniké eza poani pona audio ke kingani abimaki na kingani mais kaso Maniké banda obomba na ondire mutu pe atalisi place Maniké azaka akisi nzoka ba Maniké olela yango abike kingani abimina kingani toyoki yango na video to na audio na video te to na audio na audio pona nini basololi mwasi non ba faute pa ndeko na biso grand sœur nanga Chris pourquoi la linga to sola ba congolais na ndako caméra te ba kongo ba na ndako Chris nzo wana Maniké ba nani mwasi na mbani au congolais aboya ngote voilà Chris nzo wana Maniké ba mwasi na mbani parce que Maniké abota na ndeko ya Chris nzo pas bien paix à son âme mwasi na mbani ba sololi mamu na bango na téléphone voilà en cachette on ngalo to ebaki en privé et na lieu public na na public mobali ndem te na nga public ya la sa mwasi na ngazo baboye pona yo c'est que mobali ndem ta fundi nani mwasi kasi po mobali apekisa ki trop c'est trop abi il faut ça appelle soki mobali nzora asali banini moko boye ba émission après ko kanga Maniké abi il faut ça na discipliné oui
Voilà. Mabete. Pour Il y a Christine. Batou Eleki. Il y a Christine. Non, non, ou à comment les oui. Il y a Christine. À qui qu'on discipliné Maniké de John. Na balolenge nuance parce que yende papa. Toi tu penses que excusez-moi parce que la tutoyé. Tu penses que ceux qui Chokoro ba bien. Azaki na bon monde. Oh le ko ngele. Oh. Peut-être Alinga qui peut encore. Elle n'est comme à coûter. Pourquoi? Yende kolomwasi. So moi ça m'a bé anga ça moi c'est na lingi eloko te. Moi si atambola na vision mbali. Na lingi eloko te kate moi ça ni antika. Tant moi zate. Ya Christine Anani a Chokoro. Bo sololi mamna bino en privé. Nga. Obani Congolais biso no sonné to aboy. To appelle na ba botongi moto tonga ba tupe na ba privé. To lo ma be mo ba tupe na ba privé. Et mal à l'air public parce que bateau basani ba bomba biso parce que bateau ah oh mutunanga intérêt au monsango à lien privé na ba lien privé sani ezati a bomba biso vous comprenez moi je pense même pas que ceux qui lelo oyo ya Christine abimisa ki ba audio wana te o basola ki yena mwasi na ye en cachette elinga ki esa la barrage o esali. Alors, conseil ni nous recopé ça, na Cindy le cœur honorable, na ndengue azo continuer ma conseil na décision na ya pour faire souffrir Maniké. Conseil na pesa na en plus ande ko nga tchangwa. Et puis il y a tchangwa. Ngapna natif a tchangwa. Conseil na pesa na ye. Et puis au juger na acte à salut waniza mabeto malamu. Ke kande ma batna mamunyoso. Kanda ima batna mamunyoso na personnalité mutu. Donc kande ko il s'appelle au oui. Ndaku potongaki obuki yango pe likolo akanda. Na personne. On va le laisser au bani. Honorable Alobaraté, Manika Sanini, Alobisie. Or, ça prouve que honorable Azaki na ba qualité mo congolais en dehors là. Kalobaka. Balongo da mutu mo boye, atande mona batunyoso. On est Raïs Kabange. Kabila ndaza la kara toujours. Balozo ndenge mona batunyoso te. Kanda et sali acte à sali. Congolais changer langage. Et qui ici yo au ça la bonne côté yo boy et ici yo vous comprenez au ça la bonne côté et là on a ça y est avant embrasser le monde au azan ngo lelo ayebi monde ya zalaki ayebi bible peut-être plus que moi. OK aza censé ya kolimisa muto asali mali aza censé ouais. Parce que Kolo Mukili, Alimbisa pe biso, na mabe to salaka. To finga eko to peto. Alimbisa pe biso. To loba mabe na etro. Alimbisa pe biso. Kabila Kabange to finga etro. Comment la piste la politique? Alimbisa biso. Donc na serre nanga parce que aza chrétien. Et bon nano aza frère non te. Nan grand frère te. Nan on atani kombo olobité. Te non honorable. Honorable a eu le temps. Il y a Rosalaka église, il y a Royoka, Liloba Nzambe, il y a Koyembe la biso. Ba miso ba évangéliser. Miso ngalo to yoka peut-être to sala ngona kobo mama. Mais honorable a sala biso en public au archive ezali. Voilà. Merci to comme na biso déjà. Merci beaucoup to comme na souka déjà il y a émission na biso mot de la fin na yo par rapport il y a émission et puis ma dédicace n'a pas battu puis ton numéro de téléphone. Premièrement la PCO merci parce que na show sali na oleka ko benga to seulement ma Congo. Voilà. On va que to benga ko ba Congo to yebanité. C'est la vérité. To benga na ba Congo te poto yebanité. Te to yeba. Non to yebanité ba Congo pour la lingole nga pe la lingole. Ko yeba na ba di Jacques. Journaliste mo be kingani ayebi mutune mo ba bengi ya ka to sa émission. Mais nga na oleka na hôpital. Au télémisinga frère, tu vois ça, mais tout ça, les soldats congolais. La personne merci pour cette chose. Deuxièmement, na sengi na bande konyoso, na ngambu ya famille. Pour te mettre cela de John, il aime tant souffrir, on a la liberté, il y a la passe. Prince Babi a déjà publié qui a mon na page naé, abi tu es la Lion, Sofox et Simba. Wana mwana. Bon, oui.
Attends la Bible, il y avait des sœurs qui ont la prison. Et banda les lotis. Courage et ce qu'on a dit, nous avons salaki. L'obité sima lobi osakaka banda. Ceux qui ont consommé infraction oyosali, okobi makaka. Mais honorable. État que chrétienne que tu es, limbisa. Moi si peut-être ça là que loko et les akio, limbisa. Pour la gauche à droite c'était. Oza muto maloba et il m'a commis en Zambie. Oza mutali loba en Zambie. C'est honorable. Tu es un peu aussi un vieux Kofi pour vieux Kofi. Kofi quand c'est tu vieux Kofi paye Azam muto azana sindit. Et muso pas européen ça paye maire conseil moi tsaka na c'est voilà. Musala za musala pour maniquer pas leli ah mon pas on a dit mais tu comme te mon pas quand c'est maniquer te. Donc c'est maniquer ali la ka na combat si. Oui. Moussala, la vie privée, c'est deux choses différentes. C'est une quartier latin et ça Moussala. Et la vie privée, il y a un qui passe, c'est ça à fond. Mais tant que chrétien, Oyazali, c'est un peu ça. Voilà, merci pour la dédicace et puis ton numéro de téléphone. Merci à Fallon Luquen en direct du Canada. Merci à la chaîne, merci pour s'abonner à la chaîne. Merci à l'artiste Nyon, c'est Ongé de Gabana, merci. Mbote Sika Bozali, mon président de Kos Gabana, Mbote Ada Ilunga, Bandeko tout au Balandi, merci que Pesibino, ou les Ebino, Bolimbisa, merci que Sepeli Sibino, merci. Tout ça batou, tout ça la négativité, la positivité. C'est un peu ça, je suis artiste, cinéaste, adorateur Nixon Mampouya. Mbote na Bandeko Nyon, c'est bon, tomber dans les vidéos. Voilà. Merci beaucoup, merci Nixon. En plus, on a pas les amis de Nixon Mampouya Mbote. Parce que ça, tapé la marche de santé, moi, le 26 février, on a un orphelin. Parce qu'il y a un orphelin. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Nixon. Plaisir les alaki à Bicho, des connexions pour tout bétaner ma solo il y a ma camion sur oyo et ça pour les cas pour moniter au pour que servir toujours au temps réel. Je dirais merci comme ça à notre patronne maman dit maman qui c'est toujours maman moko moté ma soin propre ma cassé maman Mamima Wanza, la première dame de Orléans. Maman quoi. Donc avec l'association le Femme du cœur où ils ont pu pour aider les orphelins, pour aider les veuves parce que d'ici là pour mon chaîne tout bandon ça là va descendre dans l'orphelinat quand on est sur la mer et où ça là très bien parce que biso zarawana bonzambe toujours parce que na bonzambe tout le monde a lumière tout le monde a makambembele et kozala maxi. On a une équipe technique, il y a MJ Télévision, je vois Olivier Loambo derrière ce beau caméra et puis je vois l'assistance de Sylvie, Bati, et pourquoi pas de saluer comme ça aussi notre premier conseiller dans cette chaîne. Là je vois Papa Misha, monté ma battu, il y a maman Mami Wanza, la présidente. Obi ala mutumo so la boîte aussi Glody Pembele na Canada na pesi au monde. Glody Pembele on te salue, abonne-toi, ça fera énormément de bien. Merci à Papa Misha et pourquoi pas de saluer aussi comme ça Ronnie Bessial, il y a Ronnie le rappeur le plus frais na Katia Paris voilà et pourquoi pas bon séjour na Turquie ici aux Ali bon séjour na yo. Et pourquoi pas des saluts aussi comme ça, le frère Kevin Bravo Wanza, donc l'adorateur Wamarabiso, toujours en présence en Zambé dans le cadre de François, parce que Banzembo Naïe Sarabiso, tout est cœur. Dieu est tout pour nous dans nos vies. Et Nabama Bota Nabiso, abonné aussi dans cette chaîne Authentique TV, il y a notre frère Kevin Bravo. Wanza, Chorin Zambaloula, Azolité, nous a toujours Wana au four moulin avec vous, avec notre mamie, maman Mami Wanza. Parce que Awa, Bissouza a santé, mais nous en a mis là la chaîne.
peut-être carrière na biso madani et Sukindawa parce que nous avons retrouvé notre man. Quant à moi, je vous dis merci et bye bye. MJTV Sambara Goli Mazapata Bila Koli Kobo Sambara Goli Mazapata vraiment beau s'abonner Sambara Goli Mazapata Bila Koli Kobo Sambara Goli Mazapata MJTV Sambara Goli Mazapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous.